kolobeza te ya biso yango na biso na biso suka yango yo nde ntango na biso na lelo don't have to wait po tokende liboso tia po mosika towuti ni alime kondi mekoli bawe kolobeza te ya biso yango na biso suka yango yo nde ntango na biso na lelo don't have to wait po tokende liboso tia po mosika towuti ni alime kondi mekoli bawe wa bikin kozele kolekaba ute bande baonga pona souci ya minerval na siye psego liboso et la biso des ordres français et il y a la biso des ordres neti nga na français soko lobina comme gâteau impossible oui nakobanda na alphabet française ti na lettre ya suka z na omona nga lettre gt na okoma gâteau nde na okoma gâteau so na moni lettre g mais o wana bango bakomaka eza gâteau ti eza jato Caneto 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 abamulelo ukweya e alezema mbote mingi na bino bandeko balandi notre tranche d'émission Pesanga Valère ou Wapi ezalaka présenté dans votre humble serviteur Sarif Arnold de Balou, garçon le plus simple. Et na bossanité que vous présentez vidéo notre chaîne Autozali Nango Broadcast TV ezali chaîne moko ezali socio culturelle ezali ko pesa lisusu bato valeur et yango pe na lala kité na kolamusa lisusu émission nanga Pesanga Valeur ezali toujours ko valoriser ba icône ko valoriser ba artiste ko valoriser bato ya ndenge na kati ya mboka na biso RD Congo surtout na province ya Kinshasa. Et alors, le lot vraiment, Naïbisi Bino, tant on est soqué, Naïbisi Bino, toujours, ça arrive, Arnaud Balou n'a pas fini de vous surprendre. Et surprise d'Inazanamo, restez-vous branchés, vous découvrez surprise pour Nazanamo. Je crois bien que nos très chers téléspectateurs, Internet, et Bozana Boumou, on a déjà, à côté de Nanga, Nazanaï. Surprise d'Inazanamo, en tout cas, vous avez pété, et Bobo, ça n'a pété pour s'abonner à la chaîne Nabino. Broadcast TV où ils ont des chaînes moko vraiment état la mini partout dans le monde entier. Et on peut s'amouter na invité na on peut ça comme on a été. Bino mo découvrir comment on yemoro arloba. Arloba nyoso yazali na on peut essayer micro. Bonjour papa. Bonjour. Normalement l'air nyoso na lobaka. Bonjour les ambote. Bonjour les assous. Vraiment. Merci beaucoup. Soko ezala kambote. Les catholiques basambela. Je vous bonjour Marie, mère de Dieu me basambela. Je vous salue. Vraiment. Mbote jali salutation. Merci beaucoup Malem Nabi déjà que Bobandi déjà Kotoli Samana serment parce que au grand la yami non Koko et Bakoko na kopesa communauté dans le Bakiango vous a toujours branché Bozoyo Kaimou Kazo s'est présenté mais l'homme ezo kamusanga kaka papa na ngai ngala ebaki na le mona muke azo utampesi aoli kanga na veni kiso okende kintsona asakola teli papa moi il faut la tek mais le loi quelle surprise na moni papa la nga vedi ba bora beti a fait la tek mais il la con éviter papa mais ce qui va style sur moi plutôt zalo na mo kala nga za ko mona te na éviter style za na mo style mo ga na fils ka ba mo ba choka penza en tout cas merci na lobela bino ndesi merci na nabi ke boto kaimoko alwi akolo belonino sima bana ya poto bana ya Belgique Odette Mille depuis Belgique papa alwi akolo belabino sima et alors papa tozo qui est vraiment beaucoup plus na la linka aussi présenter yo moko pour vraiment to enchaîner parce que on avait dans temps à kombono yo moko zo mi pesa na ozali nani kombono nani outi wapi nous surtout on a vraiment dans un poste yomoko pour se présenter bandeko balandi ba comprendre nani nazana je sais bien que bayebi oyo zali kasna yomoko pour ça merci nazako se présenter kombo nanga mafurmanzia misande mi François petit ya confiance ya Nzambe tata leki ya Yesu porte parole céleste na génération oyo mobotami ya sika ya Nzambe na génération oyo o Nzambe atie confiance oyo apesa message na l'Afrique.
Merci beaucoup, Boti Kolanda, Boyoki. Donc, grand Naza béni. Nous sommes bénis ici dans notre plateau. Nous sommes bénis vraiment Talaka Touambi, Papa Leki Yanzambe. Boyoki Bakombo, Papa Leki Yayesu. Donc, ça veut dire, nous sommes bénis parce que tant qu'on coûte Papa Leki Yayesu, Yos Pamola Mité, c'est qui est invité. Donc, Nabande Kobolanda Bisobo Bango, que vous avez béni partout dans le monde entier. Vous avez Papa Leki Yayesu. Papa Leki Yayesu, lobby, Akoloba, Po Batine, Alobela, Po Naba africain. Papa Leki Yayesu. Papa na biso mafura on a ebaki papa mafura. Mais aujourd'hui il singa liso que akoloba pour ça porter parole ya ba africain. Papa mafura. Pour ça la porter parole ya ba africain. On l'a le mukino comme maman comme porter parole ya ba africain, je ne sais pas ce qui n'est pas la personne qui porte parole en moto yo moko ka koza qui inspiré au comment porter parole ya ba africain. Ezala kande inspiration. Ezala ka inspiration. Parce que ce que tali bien. Batu nyonso tozotanga na Bible. Oya yekola Nzambe azaki. Ozomona Nzambe azaki kolobela bango. Lelo yo biso soto bebisami na makambo ya Nzambe pona nini Nzambe ozolinga balakisa yo ye na mutu. Mutu wana yo zobengela père spirituel. Lobi lobi akotelema na shera koloba. Na sena tangu biso nyonso toza batu ya masumu. Ndeni yo mutu masumu oporte gara ozala père spirituel. Vraiment, je ne sais pas. Abonnez-vous. Bozolanda, vraiment, ayez nomo à la carte plateau. Boyoki binomo kongai, donc, Nazana a commentaire de Yakoloba. Donc, papa m'a fraye à lobby de jouer Sengi Aloba. Papa m'a fraye. Toujours un homme qui est placé. Kasi nga na posé le ngai na ba téléspectateur. Ba question ezanango monokoza ya ngaka ba question ezananga ite ba téléspectateur na biso ba Hollande biso partout dans le monde entier. Bazana posa ba yeba papa mafura parcours na ye e bana wapi. Papa mafura uta wapi. Dans le ba téléspectateur, je sais que Bob Senga na tuna ye, nazo tuna ye, monokoza ya ngaba question ezananga bino. Papa mafura parcours na yo uta wapi. Est-ce que bimaka directement bokomi mafura? Depuis que les gens ont le bébé africain, donc ils ont nini pour arriver parcours na yo. Kona comédie, kona parcours na ngapende na zone. Mafura wana eza kombo na ngapende. Mina ba mindele ba chanja kango ba tiaka mafura. Mais ko ba kombo nyoso ngana za nango na o vivre nango, eza ndenge ba kombo ya Jésus za. Ba lota ko lota. Naza na kombo ya koko te, na kombo ya noko te, na kombo ya te. Mais ba kombo nyonso ba lota ngo kolota. Donc ba kombo nga na vivaka na Mafura, Mandiami, Sandeni, François, eza ba kombo nyonso ba lota ngo. Makambizo ya ndongwa. Papa Mafura yo ba lota kombo na yo kolota. Nani alota ki kombo wana? Koko na ngai na tata na ngai. Baloti on ba mi balé donc même combo et que mutu mususu aloti Mafura. Mutu mususu aloti Sandeni. Ozomona mutu mususu aloti François. Ozomona. Avant na bota. OK, c'est mystérieux vraiment. Papa Mafura le billet combo na ye eza alot balota qui est kolota combo na ne ba pesa ye. Bande Gobola na bino moko. Donc réponse ya ngona bozui. Kasi pa Mafura ba téléspectateur na biso ba cher internet ya balzana posa ba yeba parcours na yo. Oui bien sûr au PC so combo na surtout identité au PC. Kasi bazana posa ba yeba parcours na yo. Au banda théâtre wapi. Est-ce que banda ngona katsa ya ndako na bino oyena ngona balabala OK nango wapi ti okoma lelo pe ba yeba yo ko lelo bana poto ba osenga papa Mafura. Donc on a pour ça to yeba au banda wapi. Nga normalement théâtre penza ba les hommes qui ont compté avec moi ba yebi malamu batu batanga. Oh, compter avec vous. Oui, les hommes qui ont compté avec moi le savoir. Parce que na tene de lemba na yebana kana comédie na tangi na tene de fleuve ba yebi yango na yebana na comédie na tangi na Saint-André ba yebaki nga na comédie. Donc na yebo bandango professionnalisme na bandi pona tiango idée na bandango na 1974. Nous sommes en 1974. Télévision en 1980. Yangwana lobaka biso tozali bakoko ba comédien ya Congo.
po bamisusu bazojoue lelo ntango nga na banda kojoue nana botami te. Oui, en 1980, au bandi na télévision. Premier groupe Oyo au Bimela, pour Bakala, yo pas bien en 74. Donc je crois bien 74 nous avons dans Naku TV. Et alors premier groupe Oyo Bimanango, Batali pour confirmer que oui, c'est ma foi. Et ça groupe. Na salaka na groupe moko ya bana ina ya Tambo Mushapa. Na série wana. Na longwe na yo sala groupe le groupe Mafura de Papa Tumba. Le groupe Mafura de Papa Tumba kutoleka na télévision des fois. Place bengana yebanaka ya chaîne na chaîne. Na retenese. Na retenese. Mais les wana bazo au passé émission fuba futayi. Omoni yango na zo lo baba petit na biso lelo yo ba BBC neti place des artistes. Tango fumwa ba fungu ba inaugura kiango biso batuto jouaka. Karibu variété. Tamba inaugura qui a une émission webanda. Biso ba tuto jouaka. Ozomo. Toza batu ya kala. Ya mwana ler moko so na lobaki pona ndenge na biso ba Afrique po tokenena na base ya biso ba Afrique. Papa Afrique. Soko toko tambola kaka toko progresser. Ozo comprendre. Parce que ça n'a pas que Timoko Bamindele va signer, il faut tromper les noirs comme les petits enfants, même après leur indépendance. Papa Bablo Soso Bimisa, mais qui est bon on a Ebimeliwa Et Bimana ba nina ba mo ba discours roi Léopold et Bimana discours ya roi Léopold. Donc il faut tromper les noirs comme les petits enfants, même après leur indépendance. Bon, bah, je vais tromper biso pona ni. Parce que bah il y a bah longola yo qui est africain, bah koti biso qui bango. Tango bah koti biso qui bango. Nyoso yo bah koloba na biso. Ezala mabe, ezala malamu, tokondima yango po tozo tambula na mayele na bango. Papa Mafura neti nyonso ya mabe oyo nyonso yebisa biso balongo bakotisa biso eza nini parce que tomoni téléphone tozosalela euti kaka na mindele appareil oyo bazofilme biso papa ingénieur onema mobali ya mbiji euti kaka epa bamindele sikoyo oyebisa ngai nini oyo bakotisa nalobi na yo merci na ndenge basali biso bainvention ya biloko epesi biso facilité mutu po ocombattre bien il faut omiyeba biso to miyebite okosala débat na mundelo mayele yango kutunga na benga kango eza drogue. Comment se fait-il banda babanda kotelemila bato babundilaka banoir est-ce que mundele mutu ya boma top ndeko na yo ba utiliser na kaka mutu mwini même ndenge tozobunda na Rwanda baza bamimbango bazoya bazo utiliser nini Rwanda ozomona pourquoi Africain tozala mayele totonga bomoko Union européenne pourquoi baza makasi po baza na unité États-Unis baza makasi pona nini po baza na unité Asie baza makasi pona nini po baza na unité yango wana bango baye pa na biso bati biso na confusion baye na Bible balobi il faut dire la vérité. Si kaka bango batu bayeli biso Bible, balobi toute vérité n'est pas bonne à dire. Merci beaucoup papa. Pardon. On va place sur le moquet. On s'est dit dans ma case, toute la vérité n'est pas bonne à dire. Non, tu vas mon place sur le bango bayeli biso Bible. Balobi il faut dire la vérité. Kaka bango batu bayeli biso Bible, balobi toute vérité n'est pas bonne à dire. Bayeli biso Bible. Balobi était aimez-vous les uns les autres. Kaka bango mutu balobi diviser pour mieux régner. Kaka bango batu bayeli biso Bible, balobi Jésus-Christ donne la paix. Kaka bango mutu bayeli biso Bible, balobi la paix se gagne. Bati biso na confusion te. Confusion. Hollande vérité, Hollande toute vérité n'est pas bonne. Hollande la paix se gagne.
Vraiment, vraiment, vraiment. Nabi qui boto ni sabine téléspectateurs Nabiso, notre cher internet, je sais que vous avez vraiment vous satisfait et toza toujours qu'à continuer na papa Nabiso boti goyoka alobi et belé vraiment té tozo ngela toujours qu'à la question Nabiso oyo kasi papa mafona za la question vraiment ezanga tellement belé eza pona yo ba question eza ya bango nous koza yanga kasi ba réponse eza yo ndeka tolwa Ernest tuna biso Podcast TV awa to tuna bango te po bango banani ba ya la biso te bango nde banani. Alors papa Nabiso mafo pona nini ba artiste ya cham ba bimakate net ba misusu ya libanda to mona rapena kingandi oyo aye na vana ye akepe na vana tisuka ayebani on a kati ya cham artiste po bima faut que na ko jouer na groupe ya libanda soka bani na groupe na awa kofina c'est kofina lo bazo ke no bima na ya libanda mais nebiti lo kona papa yo za déjà dit kokodiko oza déjà na expertise wana je sais pas okoloba nini ni yano bandeko ba yo eloko ya liboso na koloba mutema mabe tolinga moninga te amata equipe ba homme d'affaires na biso ya njini balinga ko soutenir l'artiste. Donc papa N, ce totali N. Est-ce que quand tu as changé bazana na N, est-ce que libanda poto la na ba internet ça zone ndongwana pour comment artiste o asali bo lo bibo pona o akufia taki poso ya bomaki. Est-ce que N wana ezara ba artiste ya changu to ba libanda pe N ezana moyena lo bezate po mutema ya mutu na mutu na yebi ya mutu nzambe mutu ayebi ya mutu pona yebi eloko pesaka division epesa makambo mabe eza haine jalousie na biloba loba na muninga sa likambo wana muninga sali yango te yo lingi okende loba yango neti ngai awa likambo pano loba ngo funa mona il faut na mona likambo na moni te na yoke pa mutu nazoloba nzamba pekisi faut témoignage. Merci beaucoup. Artiste de la biso ya changu vraiment bolanda ki réponse ya papa na biso en motema mabe biloba loba ekosenga na biso vraiment to sangana to za moko papa mungusu artiste ya Parousia olandi vraiment réponse ya papa na biso pelis nezo mbi ba homme d'affaires ya changu ba homme d'affaires ya changu papa nanga Kinsala homme d'affaires ya Tongo papa mafraye alobi awa ba homme d'affaires ya changu. Hein? Maman nangai, maman honorable. Oyoka, n'entend la combo sima. Papa, bah homme d'affaires nino yo approché déjà qu'on solliciter. Bah peso maboko to ba financer. Bah boya to ba tia mais ba tika yo bongo. Je ne peux pas lire les noms. Nagotanga ba combo. Bon, ça va. Kasi nakati ya changu bazali ebele. Ah bazali ebele. Oyebi changu. Ce total libé Tiangu est un grand artiste. En tout cas, Tiangu est un grand artiste. Wana mutu akosa yote. Soko batimi supena Tiangu tokena esoba mutu. Tiangu. Nani oyo Kikedi. Tiangu. Siatula awuti wa. Tiangu. Mundwera uta. Tiangu. Papa. Tiangu tozana bartiste ya tala le soba tiango poa ndenge bourgmestre ya biso ya papi mpiana lobaki abando kosegonde toko omona mpe tokomata parce que tournage esengaka makambo ebele boluwe bacaméra baartiste balia batransport ebinvité donc moye te ya mwana bazonga na yelaki ya mote ngana yaki na lobela africain. Merci beaucoup papa na biso mafrado on a moni papa na biso alobite na biso s'il vous plaît bato nyonso botindelenga ba question na tuna papa mafura bozala na lukimia papa mafura biye ayelaki kolobela nde ba africain donc c'est que papa mafura ozapena na sanduku ya kolobela pona ba africain sanduku eza nango po eza makambo ya nzambe lelo nazoloba mususu lobo mona pe nzambe apesi ngai mususu parce que eza makambo ya kotanga te ozo comprendre eza makambo ya inspiration ozo ya mwana futo yebaka mo malamu
que baya ko distraire biso ba africain na nyonso. Comment se fait-il net biso congolais? Richesse nyonso ezali awa, même oxygène ezali awa. Pourquoi toujours souffrir? Toujours souffrir pour nous. Et moi ce kanda papa moi. Ah, toujours souffrir parce que toujours tambola na mayele oya Congo. Po biloko esalami awa, esalami na mayele yako ya Nzambe na Congo. Oba otila mutema. Donc baza wana batila kabiso jalousie. Baza na haine, bana jalousie. Et puis pe baza ba puissanté. Pona ndima ke ba américain baza ba puissant, ba européen baza ba africain. Baza ba puissant. Botika pa Afrique ça la casse. Pourquoi vous banga? Papa ma frère, au vélo moko boyeke et donc mayele moko bazangi na mayele. Est-ce que mayele nino yoko pesa siko ba congolais afin que batika na ko salela ba o mayele libanda wana. Mayele ni yoko ekeke yo ça inspiré. Comme on lobeli ya ba africain. Na minute sauté, na la ligne état que na za inspiré. À partir d'aujourd'hui, bah, africain, toi nous ça la gauche, droite, bon mec, on peut nous voir na yope qui n'est partout dans le pays d'Afrique. Mayele ni nous ça. Mayele fozala na yo na tokena na pesina na. Manga banda manga mbele zala manga mbeli échange. Anana bande zala anana échange. Ata mokolo. Comment se fait-il yo africain au changer? Pondenge za wana oza mututu oza na posa olia anana olibia anana wana kotinda mututu yo moko no somba ngopo olia anana ya kitoko anana wana ye oyepele anana sili tango bando lia anana oyoki yango guya tondolo okosepela na yango jamais na koboa ba alors ndenge pe biso nzambe abwaka biso nzambe alobi na sala mu Congo ndenge ezali awa il faut nakende koyoka kikongo na nga na sala nzambe yokuta yo ozoloba français akodekute yo te vraiment makambo boye soki bozango te bokozango wa papa bandelo eza nga mpe na komi inspiré papa donc bandelo no eloko wana je suis vraiment tellement bandelo no eloko wana nzambe asala yo mokongo nzambe tosoka na nana olia boye komitondolo ipaipai non oza na posa olia anana anana oyo yo lobi otinda mutu te otinda mwana te yo moko kende kosomba yo moko koponi anana yango ya kitoko oye oyepele yango ntango oyepele yango boye obanda olia anana yango oyoki yango gu ya tondolo okosepela nango lisusu jamais lolenge moko eza na biso bato nzambe alobi na sala mu Congo tika nakende koyoka kikongo na ngai ntango akoya yo bando lobela ye français nzambe akosepela na yo akosepela na yo te akoloba obafuwa volonté na ye parce que sagesse na yo mu Congo ekoya na kikongo parce que langue wana yango wana nzambe apesaka bakoko na yo bakabula nzete banzete na nzete kombo na zamba ntango koko akabulaki banzete na kombo na zamba bazwilaki yango na université ntango koko akabulaki banyama na zamba nyama na kombo na yango bazwilaki yango na université bon sikoyo yo africain nzambe apesa yo oyo ya yo longwe oyo ya yo moyen nini ozala na force kama fura on a dit ba français ça ba valeur ajoutée ça juste l'amour pour apprendre là pour parfaire na mboka moko du français yango na sepelaka na moto e kabola mabota potangu biso toza kokola mwana tata leki mwana mama leki mwana tata mwasi mwana noko boza kulutu na le mais tala mabota ndenge ezalaki kotambola na kokangama abotia yango na français cousin mabota ekoma na désordre non pas ma fura ba surprise ozosalanga na okoka te tomona kaka na sengi ingénieur akatalika émission
bandela on a le séparation papa leki cousin tout ça et puis c'est où tu zokola mwana tata leki mwana tata kulutu mwana tata mwasi mwana mama leki mwana noko mwana mama kulutu boza kulutu na le mwana paso yeba azani mwana mama kulutu wana leki na ngai yeba zo yeba wana yaya na ngai mais ekomi na awa botiango na français cousin mabote c'est comment la séparation batu baza koko moko bakomi ba cousin omoni bino o demi frère omoni makambo bayela bino désordre bayeba lobi na biso bible mutu ekotonga mokili na bible yango wana ekotonga mokili kaka bible yango balobi ekotonga mokili bachange bati biso su na désordre mboka po etambola malamu politique démocratie koswana kokabwana bitumba est-ce que tozozwila ngo solution biyamba biso za bana limbango biyamba totika biyamba po koko na yo azalaka mayele o bolobaka mundela asali elamba me nzambe alobi tozwa ya malamu ya mabe tobwaka culture na bango tokolinga yango te biso oza na culture na biso nzambe apesa biso ale siko biso tokamata culture na bango totia ale mwasi ya libala ozolata makolo libanda nini ozomona mwasi ya libala ntango baotungiso na balabala o mwana mobali wana atungisaka nga melateli na yo elateli na yo mwasi ya libala fa se comporter comme mwasi ya libala baba aza na dignité aza na discipline mutu mpe akobanga ye ntango yo ozokamata nzoto na yo oza komimonisa ngo nini nzoto ya mobali na yo esengeli mobali yo mutu akomona ngo eza mutu nyonso te amona yango ozokomprendre na yango wana azoloba biso baafricain tososola po ndenge tozali awa baye kotourmente biso neti nga nzambe apekisi nga nakende eglize te nzambe alobi nakende so eglize te nzambe vraimen moto alobi eglize alobi so nazokende eglize eza nazosakana na nkombo na yo na ndenge nini papa atuninga question alobi nga nzambe naza boni na mokili nga nzambe naza boni na mokili nga alobi oza yo moko atuni mpe bakambi nyonso ya baeglize nga nzambe naza boni bakambi nyonso ya baeglize balobi oza yo moko abi me nzambe alobi botika kokosa bato na nga ndenge bakokosa bato na yo nzambe aza moko pourkui mangomba nyonso batambolaka lolenge moko te mpo nani batambolaka mpe mobeko moko te lingomba na lolenge na ye lingomba kamata mibeko na ye ate na yango en tout cas ezopesanga mpasi lingomba na ndenge na yango sosolisa biso memo clair place nanga namona mwa mpe mwa flou lingomba la kata il fallait bango nyonso to basangana bazala mibeko moko eske balia bazala boyokani sosolisa biso bisika na malamu kasi boyokani koya ndenge wana boyokani koya soko bozotambola nzambe moko elolenge moko me sikoyo okuna tonga eglize na ye azomema bato na ye na ndenge na ye okuna mpe atonga eglize na ye azomema bato na ye na ndenge na ye okuna mpe bosidi atuninga question bato bakotaka na mapapa na bato bakotaka na mapapa te banani baza na vérité banani baza na atuni ngai bato balataka kitambala na bato balataka kitambala te banani baza na vérité bato bakotaka na eglize makolo ngunu bamosusu bakotaka na basapato bon bamosusu bakotaka na basapato banani baza na vérité banani baza na lokuta ozomona bamisusu bakotaka na litambala bamisusu bakotaka na litambala te banani baza na vérité banani baza na lokuta mwana mobali olingi okota na eglize longola ekoti
bongo periki peze kuti poni balongola moto periki eze kuti poni balongola moto alors na tititi ngalobi nzambe apekisa ngai nakende église eloko esimbi biso na tititi ngalobi ngafuna kende église nakepe église ntango nakomi na église paster abando te papa akomi place moko boye paster alobi Jésus est le lion de tribu de Juda et nous sommes des brebis yeyele moto alingala alobi yesu aza nkosi na yuda biso toza bampate ngalobi nzambe apekisaki nga aza na raison aboyaki nga mpate nakende pembeni ya lion. Non, vraiment. Non, ici, chez nous, il y a l'ambiance ici, maman. Non, papa. Non. Non, et là, maman, c'est ça qui est l'église, c'est bien, voilà. Na oyo mususu. Mundimi toza ko sambela na ye, père na biso spirituel, bazo benga ye père spirituel. Ba benga père spirituel. Mundimi akufi. Tata molimo, le rezo bondela, olia loba. Oyo mwana na ngai ya molimo nga tata na ye ya molimo tikete molimo na ye ya ope makimi epa na nga ekomi tikete molimo na ye pe makimi epa ya nkolo bongo wanga ni molimo na yo zako tutela tolo non papa ya molimo bandela papa bandela na place ezosala nga babida ezosala nga babien donc davide bandela loko wana tata ya molimo na se na ntango azato tata ya molimo eza ye moko nzambe mokili parce que tata ya molimo wana mokolo mondimi akokufa olia loba ngai tata na ye ya molimo oyo mwana na ngai ya molimo na ye yo mpe makimi epa na nga ekomi molimo na ye mpe makimi epa ya nkolo owanga ni molimo oyo oza kotutela tolo. Vraiment, papa m'a frère qui vraiment les locaux belandais justement bas africain. Vraiment. Naba nzembo mususu ekota biso des autres. Tozali papa pona yo. Bino zolobo liwe yebo epona nini liwe ye même mususu ye na banzembo. Etinzembo mususu. Neti nzembo yo. Ngana zo vivre awa pe na zo loba na kanisaka mabe na malamu. Pona zana mutema te. Nana pesa na mutema nzambe. Bonzamba pesi nga mutema na keli susu. Kamata motema nanga nyonso pona yo soko nzambe azi motema nanga na kufi foti na vraiment papa adonga la poso funga maka alors ko ka soutenir la za émotion na za la moyo za pena papa mon frère la peut soki ba téléspectateurs vraiment poso comprendre émotion na ngai papa funga ma vraiment donc c'est funga ma vraiment. Meme mwana na nga Nicole Ntimba Nicole na mobali ne Samuel mbote na bino kuna na Europe de baba mbote na bino kuna na Europe Patience Fayulu mbote na yo kuna na Canada bino nyonso kuna bakombe ko yana ngo kaka mbote na bino Emeluemba Gilles Vasimba donc bino tu Filibola papa elengi mbote na bino pe na pesi mbote lisusu na siko de Piolani mwana nzili ya solo mbote na bino bo ya mwana nzembo wana lobi na nga bayemba kango kota na motema nanga na molimo na yo na tambola ndengolingi ponga na longa nyonso nzambe nde akota na motema na yo papa bandela nzembo na papa na muda bazo ni bango bandela non kota na motema nanga na molimo na yo na tambola ndengolingi ponga na longa nyonso. Merci beaucoup. Papa biso toza atolemba toujours. Toza noti na lifobo. Tellement yobi oza porte-parole ya ba africain, il faut Yanzambe
biso ya nzambe atindi yo papa leki ya yesu donc porte-parole ya baafricain non alors ya africain te ya monde mobimba ok bazao abaolinga balanda yo bayokanga balandanga te mpo nazokima. Merci beaucoup. Baza Bayoka yo, Flori Simba, papa Flori depuis France, papa Mafura Aza apena hotel Savino. Tozolanda. Yangwana zomona banzembo ebele. Il faut que luke longi na nzambe. Il faut que luke Yesu kutu na vivana yawa moneke longi ya nzambe te. Amoneke tango akufa ke. E bongo yo solo bolo luke longi na nzambe. Kufa po mona longi ya nzambe. Yangwana zomona bamba wa mususu yena kuzoba. Ozo yemba no pene sengo nyonso memangana likolo molimo mozata memangana likolo mokili mobi oh siku yozo dinga babimona likolo Yesu avamata likolo asala akufaki yozo na posa ukende likolo kufa ok oui peut-être confiance en Nzambe oyo aye koloba oyo bato nanu bayoka te oyo bato nanu bamena mponga na pona na ngai libomba nzambe mpo soki otangi na 1 Corinthiens chapitre kobanda 23 okomona Dieu a choisi les choses folles pour confondre le monde et les choses faibles pour confondre les forts soki oke mpe napesi yo explication yango okomona mpenzaka eza ndenge David ntango alobaki akoboma Goliath bato bamonaki liboma te ameli nini alie nini nananiki azalaki awatala ntulu akoki ye te bongo ye fitinitini asalaki nini asukisaki go nowa ntango nzambe ayebisaki prophétie nakonokisa mvula 40 jours bato bamonaki ye nini na bato abanda kotonga bato basalaki nini babanda kosumbela yango ale nzambe asali nini apesi maladi moko boye maladi wana ekomosila kaka na banie bango moko basumbaki ozomona c'est pour cela j'ai dit au puissant likambo te bosala nyonso oyo bolingi mais soko biso bakongolais biso baafricain tomilingaki tozala na afrique mpo boya kotrompe biso mpo boanvie biloko na biso mpo boniokola biso likambo te Dieu combattra pour nous yango wana ozomona même français yango wana omoni nasepelaka na nga na français c'est fongola biso susu na base nalobaka français mpo na susi ya minerval tata na nga foteli naza na nga na ntina français te mpo nzambe alobi sepela ndenge ozali sepela na makambo napesi yo kolula ya moninga te nzambe apesanga bizaleli te apesanga balangi te bon sikoyo ndenge nini nalula bizaleli ya maninga nalula langi na bango eske nzambe osepela nanga okofungwama ndenge nini la langue que Dieu a inspiré tes ancêtres yozoloba ngo te ndenge nini yo descendant okozala inspiré so tozozala inspiré na makambo na bango so tozozala inspiré na makambo na bango mpo tozoloba langue na bango parce que la langue c'est Dieu soko bato bayebaka te koko ya mokongo lere akabulaki banzete nyonso na zamba nzete na kombo nango nana inspiraki nzambe biso na bakoko na biso bakoko bayebaki dire ya zemi ya mwasi ali bayokosa bino na bato baye musika oh nous avons 2 saisons toza na 2 saisons te toza na 4 saisons oui kianzu kitongo kisiwu mbangala limbulele biso na éviter mbali bosona yoka bibloko logo toza na kianzu kitongo kisiwu mbangala parce que pour bato nyonso tu bacomprendre ngo facilité biso te kintombo eza ntango mvula oyo enokaka makasi kianzu eza bamvula oyo enokaka à peu près français soko naloba yango mpona susi ya minerval nasi yebisaki liboso eyela biso désordre français eyela biso désordre nini neti nga na français soko olobi nakoma gâteau impossible oui impossible comment nakobanda na alphabet française ti na lettre ya suka z naomona nga lettre g te naokoma gâteau nde naokoma gâteau so namoni lettre g
mais on va commencer ça gâteau. Et ça gâteau. Parce que lettre one est ça, G. Nous sommes. Tant que nous on a eu au comité de commission ou. On a eu au comité de commission E. Mais or que vous en avez bah et vous commentez bah qui sont circonflexe bah qui sont aiguë bah qui sont hein et ça nous va pauvre et nous va pauvre a bolinga on kasi buzoba na bino ngana no linga français na likamuni pour moto amona congolais somo sobi français qui doit mettre kakaza on français et français penzako eza munoko ba vanta ya bato lulene ya ba égoïste banani ba diriger mbo bato français te hein et c'est ba diriger mbo yangona lere boko balongola mayele ya kotanga po Salomon akataka makambo basi mibale ba wela ka mwana azaki na diplôme à droite Salomon akataka makambo ya basi mibale ba wela ka mwana azalaki na diplôme à droite pe akomi roi bexijaki étude faite te dans l'inspiration Joseph alimbolaka ndoto Potiphar azalaki théologien hein te dans l'inspiration alors baye kobungisa biso mayele ya nzambe mpona nini bozolinga koyekola nzambe koye mpo ngai ata mokolo moko te na okokana na Matie mokolo moko te na okokana na Daniel makambo ya Daniel ezalaki kondima na ye na nzambe mpo sikosonga natali makambo ya Daniel lelo balobi na nga mafura toke babwaka na libula bankosi nakolinga naolinga na nga te mpo eza makambo na nga te nzambe inspire nga te ke nliwa kolia nga te mosoki nzambe mutatindi te soko nzambe ye moko akoinspire ngai nzambe ye moko moto akoinspire ngai mais tomona bamisuki wana kondima lokola job bamisuki bateya ngai nakoteya te ke nzambe esala ndenge osalaki na job so bapesi nga maladi oyo ezalaki na job nakosilisa baeglise te vraiment toki papa nabi ozala epele tellement oloba osilisika la baloba yango wana fuboyeba yango nzambe bakabelaka ye te eloko yo kokabela nzambe botosi soki bapesaka yaka na makambo pambola nzambe baza na problème nzambe abandi okoma mbongo na ye oyo basengelaka ye église oyo alobi bokabela nzambe nzambe akomi ekoti ota église wana mpe nzambe akomi ekoti ota mokolo nzambe akosala evante oyo akozala na manka etali ye mpo oza mbongo na ye baosengela ye ozala na manka etali siko mokolo nini ozamba osala evante akosala na ye eza makambo na ye ozomona eza makambo na ye epui mpe nasengaka na ngai na jésus te alobilanga mabe yesu sala boye mpe na ngai yesu sala boye mpe na ngai liboso koloba boza bazoba nazalaki na mokili batuni moyibi na ngai baboma nani bolobaki nini baboma nga te sikoyo naloba na bino nini naya na nga kopema ozoderange nga mpo na nini nazalaki na mokili olingaki nga mpo na yeba olingi ngai tika kobelela ngai tambola na mateya oyo ngai natikeli ata obeleli ngai ndenge nini soki otamboli na mateya oyo ngai natikeli yo te eloko te mpo eza na verse moko balobi na bible yesu nabikisaki maladi na kombo na yo yesu nasalaka boye na kombo na yo yesu nasalaka boye yesu akoloba atikala koyeba yo te ayebi oyo azali kosala mokano ya motata mokano ya tata yango nini na mateya oyo batikila bino na ye na yesu boyebi nationalité ya abraham nationalité nini abraham azali chinois personne non, s'il vous plaît. Abraham aza chinois. Oui.
yo ebini na bible mpe ezomona na miso nzambe ntango apambulaki abraham alobaki nini nakoyesa libota na yo ebele koleka mokili mobimba bo banani baza ebele bachinois te Chine populaire. Merci beaucoup, ça plus tardé. Zidane azali congolais. Congolais nini? Tala nani bozaka pire mais so baspécialare mpo aboma yo ndimina yango vraiment donc yango infidélité eza trop na Congo. Papa ami fidèle azaki ngale nakozaka na vie na nga nzambe ayebisaka nga tu abiyebisa bango mpo nakocomprendre makambo na ngai volonté na ngai base repentir repentance ntango base repentir wana akoyeba makambo na ngai ozomona. Merci beaucoup Papa Mafoura, sans plus tarder vraiment abonné na biso boza toujours connecté branché bo zapete toujours na Papa Mafoura awa Papa Mafoura tu fongola biso biloko ebele obotiko yoka eza toujours découverte ya okozongo wapi soki awate na Podcast TV okozongo wapi lisusu vraiment votre landa babi Papa Mafoura bi Yudas azalaki congolais. Donc ça veut dire vraiment la kati ya Congo et ezali vraiment dépôt ya trahison. Donc trahison ya solo vraiment na kati ya Congo ba artiste la biso boyoki papa na biso vraiment Mafoura. Bande konanga ya Congo si vous pouvez ça effort to bengana Yudas wala na kati ya Congo afin que trahison qui motema mabe elongo na kati ya mboka na biso papa atei boyoki papa atei. Donc photo to sapé to la papa alobi pona ngala beti c'était la trahison. Je sais que quelqu'un zola nanga ou te cause la trahir. Ah quand la gata moka la biso, vraiment il faut te longo la kimité maman bébé. Papa Mafoura toujours ba question ezali ya bango monoko ngai réponse ezali ya yo. Biso to tuna te biso ba nani yo ya la tende yo nani. Papa Mafoura balobi boye. Na parcours na yo surtout ya théâtre. Relation na yo na ba artiste comédien misusu. Topena ba o ba tika biso. Relation ezali surtout pour les artistes lelo na sepela na bango presque bango nyonso tozali tokutana te na sepelaka na bango parce que baye kopesa mosala biso bakoko tosala bazopesa mo valeur parce que soki naboyi bango seki na motema mabe po mosala na biso tobandi bango baza koya donc c'est-à-dire mosala na biso tosalaki eza na valeur même ndenge toza na biso na eloko te mais en tout cas, président de la République, son excellence, Fatih Beto, nous avons kala, tanase ba komi vieux, na komi vieux, mais nous avons le côté na musala na sali na. Yangwana lelie pa na yo tata, yangwana lelie pa na yo tata, en tout cas, osunga ngai. Po muto ya senga kate na Bible balobi oba zosenga bakopesa ye yango wana nga na sengi po opesa ngai merci na mama na oyo asala mpo na nga na bakarte oyo apesa ngai nde navandi awa transport kaka soko na malade transport kaka nazwi carte na nga nake kozwa traitement na nga na obimisa nkate examen okisi nini na obimisa nkate merci mama Denise Nyakero na mayema so yo sala na ba artiste oyo pesa biso ba carte dernièrement la pluie passée mvule lekaki la pluie passée mvule lekaki bonne année passée oui donc lelo tozokende na nena lelo tozokende na nena nazalaki maladi makasi soko carte wana te ndelelo naza te merci mama nzamba pambola yo melo ezozanga kaka papa sunga ngai en tout cas naza penza donc tala nani musalo na okenda ngo na bandi ta bumu yokaki mvulo na bandi yango ti lelo ata velo apamba na sombi te ata pusu eza te donc vraiment été Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi,
Papa Félix, Papa Président Fachi Béton, on a benga les David d'aujourd'hui, Papa Félix Antoine Tshisekedi et mon thème maman Denise Nyankero. Na sûr que bozola na biso pe boyo ki mela papa na biso ngafura, papa na biso ngafura lubi tala kaka na o asali. O asali tala lelo ti lelo azata na bourrette ata velo azana ngote. Et mon nous vivant toboy ke e comme lobi na cercueil, to na kunda na yende to komi kotika ba genre de fleurs. Et comme ande lobi to komi koluka to ça la contribution to kodze po na ye. Non, il faut kunde na mutu na cimetière ya boye. To ça la boye to songisa boye. Wana ekoza susu na tinate mettons azali nabo moy à cause de la reconnaissance ko pesa merci nabino papa Félix Antoine Tshisekedi papa nabiso ya motema kitoko les David aujourd'hui motema maman Denise Nyankero merci Bokimbela papa maman Denise yonde maman molobeli yo lobela papa nabiso merci toi qui est toujours na rochité je suis sûr que papa n'a déjà à sauter même na ba question na na zaki na ngo papa nabiso mafura ozo marié. On a Zalaki marié mais n'a comme un veuf. Ah ok, vraiment je suis désolé pour la femme nayo. Oza na ba na boni. Je suis six enfants. Papa ma frère, oza na ba na boni. Kasi moi le but je suis six enfants. Oza six enfants. Donc Te naza na ba na six. non, il y a mon français, non, je suis 6 enfants. Bon, si on a français, na bino kaka. Je suis un cochon. Donc, na lingala, na zangulu. Na zola ndangulu. Na français, je suis un cochon. Bon, si on voit bien sûr. Merci beaucoup, papa la mission, merci. Nous avons bien la cochité pour vous abonner toujours à la chaîne Nabiso Podcast TV, chaîne moko vraiment ezali ko pesa bino mouvement à tout moment, chaîne ezali ko déstresser bino vraiment partout dans le monde entier. Vous s'abonner, vous aimer ba émission Nabiso, vous liker toujours, vous télécharger ba vidéo Nabiso. Papa Nabiso mafura. Okoki ko senga nini na gouvernement Nabiso. Topé po ba ressortissant nyo surtout ya changu bana ya changu o no stu ba bima na changu bazana poto ya mikili ya poto partout dans le monde entier net lokola ba Simba fils lokola ba Adidas Simba ba Floribert Simba ba Germaine o ba kena bena poto ya kala ko senga nini basala nini na kati ya changu o ekoza la bénéfique na ba artiste ya changu. Parce que tout le monde a calibana ya chango on dirait l'artiste est vraiment bénéfique tout le monde a sala ba centre belé ya culturel ou valoriser bango pe et puis ça bango opportunité ya ko sala ba exposition tout le monde a ba Wallonie Bruxelles les ali tout le monde a ba centre culturel collège Bobo les ali les a belé vraiment libanda ya chango la centre ville et bon à la kati ya chango au senga na ba ressentissant ya chango o bazana ba mikili ya poto nini o senga na gouvernement na biso pas la biso ni na kati ya chango o ekopesa biso ba opportunité tout le monde appelle lobby minele bazo utalibanda bazo ko sala ba exposition minele bazo utalibanda na kati ya chango bazo ko sala ba nini cinéma na bango tout ça o ko senga ni no eloko na ko senga basali la biso ko ka contre basali la biso contre basala biso contre culturel. Ba contre papa n'habité papa mamusuzu betanga contre non comprendre contre c'est quoi po ba komaka batisi e n t r ah centre culturel sikoyo na kaye bozotanga kaye na centre bozotanga centre bosiko lettre wana eza se oyo eza ke. Merci beaucoup. Na kaye otangi kaye, ils ont les mêmes lettres. Na centre otangi centre, ils ont les mêmes lettres. Bosiko lettres. Ils ont lettres lesbiennes. Merci. Lettre lesbienne. En tout cas, merci beaucoup pour abonner la biso. Ba ressentissant surtout ya changu o bozali libanda ya moka boki mbela vraiment ya papa na biso mafura pona changu et tombo ma alobi et liboso ba ki ba homme d'affaires ba ki pa kapenate. Je suis sûr que ba ressentissant na biso ya changu o pena bozali boza kota la boss live. Je suis sûr que Olanda biso oyo ki mbela ya ba artiste na yo ba bi ba la poser ya centre
culturel gouvernement na biso pe bolanda bana ya changu babi non bafingi biso pe trop or tozana batala ya makasi na kati ya changu na batala ya makasi bato papa mafuro totanga bakombo basia tula babima awa basia tula babima awa papa na biso phénomène la die sobe babima awa na changu et papa na biso mundu erike son âme repose en paix babima awa na kati ya changu pena en tout cas bato ya ndenge na ndenge babima bato yoyemba ko bate maman Marie Missam que son âme repose en paix azala mona ya changu. Alors en tout cas bo meka kosala lolenge o asengi centre culturel na mboka na kati ya changu na biso awa papa na biso mafura et puis pena ser nangana nga bosa na yo ser dele yo na papa mbote na bino ser dele na bosa na kiyo na ko bosa na yo te ser dele mbote na yo mingi ngayo vie na yo na yebite so yo mokolo nini et puis Patrick Kip le pasteur Patrick et Malundameni to solola wano likamoko tala ba téléphone na zo tambola nango vraiment ngai en tout cas boyo kilanga mawate bato poto vraiment boyo kilanga mawate vraiment tu poto bando solola bien il faut na zala na Facebook tala téléphone bakanga ba lastique ngamu tuna sepeli sabino pena zo sepeli sabino ti lelo boti kanga ka pamba boy vous me laissez vide comme ça le monde est un pays le monde talanan bino bakomana bino makamba WhatsApp wanini sikongana osolo na bino na WhatsApp ndenge nini sans plus tarder papa na biso oui na profiter pe ko pesa numéro yo moko parce que na moni déjà mbela pesa directement numéro ko ba ko contacter yo directement pesa numéro no ba numéro de contact plus 243 85 345 22 14 plus 243 85 345 22 14. Si vous appelez dans lycée numéro là, vous allez me y. Merci beaucoup. Bon comprendre gars français na ezaye ceux qui bo béni papa na biso vraiment na numéro 1 ne bo soyez na donc ceux qui bo béni papa na biso bo soyez na lombango sans plus tarder bana ne surtout ya poto bosili kolanda papa na biso ye oyo aleli na téléphone pena surtout je sais que mon boss na bi que non téléphone na yelo monter pas na yo téléphone c'est quoi et pas na yo donc papa na biso a outil ko plaidoyer à propos ya ni téléphone papa na ngai na si soki to komne na suka question oninga na retour na yo ezali question na ngai te eza yango eko clôturer biso awa question o nazana yango awa yango ni clôturer biso na moni vraiment wana to komaki pena na su question na biso ezali boye na moto moko akili abina ngai papa yo ne mtobini saka ba kaneton na époque ouais biso na époque nini ko to bina kaneton pe akosepela komona awa na plateau avant de se séparer to se séparer kana danse ya kaneton bon likambote avant de se séparer na oye maman nzembo ya petit nango na zone la trop bina filé na mekako boya yo mema souvenir yo benenga bola mwele kake bele sokena ko linga murmu soso moye ntamo soso leke yo na mabe e préféré na bongisa nzere nango yo etenga mo ntamo soso be mesambo mabololo amour nyoswa ayale na problème ya lovo tata mwasi ayale na problème ya lovo tata na mama ba yale na problème ya lovo ebiso nyoswa to yale na problème ya lovo problème la bonne na yebe bokotona oyo landela yenene ongwanje oyo loba ayani lokote iloko yarango ngwanje bengo yebete ansekele ya motimo ngana oyebe samorote
Merci beaucoup Bandeko Balandi, notre tranche d'animation Pesanga Valère et Sika o wapi motonos tu azwaka Valère naye ce que les kina émission ozu Valère te non awa to pesaka pena moto na moto Valère naye Sika wapi papa na biso mafura auti kozwa Valère naye nabi déjà ke bana potonio surtout boki mbela papa na biso alobi bolukila ye téléphone et auti ko pesa biso numéro je suis sûr que boko benga ye moko directement ceux qui pa naye bozuete ba numéro ezali affiché wana je suis sûr que téléphone ya papa et koko mela papa na beti mbela papa le na poser à téléphone à côté Facebook WhatsApp pourquoi pas Viber Instagram et na niveau na ye il faut pas aller dans les réseaux sociaux et na kei vraiment kokoma na suka ya mission na biso vraiment wana ezalaki wana na kobsanga kopesa mbote te na ba oya ngai soki na pesi mbote te ekosala nga malamu te na pesi mbote na ingénieur onema mobali ya mbiji o avec na kosala biso poto bima auto bimi na pesi mbote mingi na groupe cinématographie Parousia na pesi mbote particulièrement na papa Mungusu sans oublier mon frère propre Ronsar et Balou et na pesi vient nga Kintala x3 na pesi olisusu mbote mingi ya et honorable Nangai Henri sans oublier na pesio Penamote Mingi ma sœur Odette Moulou depuis Belgique mon frère Yves Balou depuis Point Noir na pesibino Mbote Boss Live ba Mbote ayo ngoyo et ciao.